na bino ngasa tangela ko mambali nanga ngalo ka belle fille na bino ndumba partout boa ke ne lesbien ke pas mibali ngana kwa yi bo défendre mutu bo biki ana mabe mais bo défendre ngo na sina tangela ko mambali nanga ibutu. Voici Belvi Kandi, tu dois agir. Oh, esa personnalité na yo. Oh, esa personnalité na yo. A traiter yo les idées, a traiter yo ndumba. Soto kutani oyebi sanga koma mobali yango. Soto bando sa bongo bolobi na ngama be, ngam to kutani soto bunda to bunjo tangenga koma mobali yango la tsinga mobali yango na famille na ye. Bo sanga na batu tewa yoki. Imbécile. Oh, esa makala. Oh. Na moi pela mutu ka makala ezolela wa Teresa. Na il saute. Audio ya boy. L'accès à preuve tangible. Et puis l'accès à preuve tangible aussi finga belle vie. Outrage, diffamation. Voilà. Mbongo azofuta bina songo pa mama oliva lobela ete po beva machiko aba tunaza ko nifa kwanga e bana bango. Nazaki molambi kwanga nazaki mmoja mwana ya kala ya nani oyo. Nicolo Teresa, tondimi belle vie nika kwanga. OK. Tondimi belle vie akola na vie à passe. Yo kola na vie à malonga. On se retrouve dans le théâtre point. Tozana nini? Tozana nini? Si on a un ministre, on va se retrouver dans le théâtre. On a un ministre dans le théâtre. Terrasse c'est quoi? Nabi maman, terrasse écoute, tu vois les autres karaoké moi ça là il y a kermesse. Il y a 3 kits, 4 kits. Tala biloko pena ser na biso ya koloba. Parce que na tinda ngobo ça ngoba analyse. Ozomona ke ser na biso a un problème, il y a des vies. Voilà. Et puis les corons ont béni Belvin Ndumba, a béni Belvin lesbienne, Teresa. Ce qui est aussi audio oyo. Na témoin qui est témoin. Mokili, Tala, Yoka. Ce qui faut ils les l'autre tchaka Belvin qui n'a parqué à Pessiamou. Teresa a na voix que ça y est. Conique ça quoi que ça a un problème de sa vie à Mouteza n'est pas ça. OK. Cette fois-ci, Teresa à la barre. Le bas makamboana on a belle vie. Au moins dit makambo zo sala. OK. Et fait ça ba fan, ba ko beto ba bomio. Ben fait ça ba fan, ana ki ndoka ko lia au Teresa. Mais la même. Et puis en disant que Belvia futaka biso moto en fingili bak. To solo na on pena total la pena na Belvi na sila. Nani o pena luka ba problème ezalate. Les lots Teresa sont et l'autre y a d'autres signes maintenant kaka mbongo o Belvia soit pas maman livre. On chaque fois on me tchaka comme maman livre. OK. Voilà, merci à nos abonnés très chers fidèles internautes. Voilà, il y a différentes chaînes pour les bagos on a Tegas Perf Maestro mon maman. Partout dans le monde entier. Moi votre humble serviteur, je suis là pour la vie toujours Moussala. C'est le temps l'embelli piqué par machette. Et yo, y'a quoi là-bas? Bon, ben nous ma transparent. Merci à nos abonnés parce que vous vous abonnez toujours massivement. Là, tu as toujours la film na biso, mariage civil. Ou écrit par Yemoro Belvi Kanila Patron. Vous continuez toujours que la film na biso na ndenge et longo bani. Voilà, tu as la mouki. Quand tu as vu que Thérèse a l'air première émission, deuxième émission. Le sous na voice et touché vraiment personnalité encore il y a Belvi Kandi. Et puis ils ont accéléré Ibutu na voice na ye. Na ba tellement voice comme il faut na luka Jericho Betox o aza koko ya ba warrior puis papa a coulu de famille bo tout temps ko pandanteke par rapport à Mbetali. Pourquoi Thérèse a azola ce qui motema mabe vis-à-vis na ndegone Belvi Kandi la patrona Jericho Betox. Avant la paix, mais bonjour d'abord, bonne santé. Bonjour Teka, bonjour famille Libota, bonjour la Mabonino sur Biso, santé Kimia, Nana calme, si tu es chrétien. Celle contre tous. Celle contre tous. Donc, Belvi Kandi Poutine de l'écriture, je te salue, ma sœur. L'équipe Bango. Parce que Bango, nous sommes les lobes, on va OK. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai raison calme, j'ai raison posé. Famille Libota Mobimba. Partout vos alliés, vous avez qui maman chérie à moi si dans Londres. Maman chérie à moi. Maman chérie à moi si à dans Londres. Vous avez qui Tondage maman Sakina. Maman Sakina. Donc vous avez calme, maman fille m'a coûté les États-Unis, vous avez calme. Ma sœur Nabiso,
ba anima longa mère double boza kimia. Voilà. Maman mami tu na Monaco ça kimia Bellevue ça n'est bien. Merci beaucoup Bellevue ça n'est bien. Bon ça rimer réseau circuler au Bellevue Belli. OK. Akoki makamwana te so quand bien te bona na ba titre te. Na bana mso tali bolonge mona na te. Voilà. Na so ene ka ko titre moya mabe pona Bellevue. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Merci beaucoup Batitre Lukuta mais Bellevue Kandi la patronne a continué toujours filmer et puis le tournage à ça dans le bon. On a dit émission, on a dit vidéo il y a Thérèse Ninga Benga Bellevue Kandi la patronne Ninga Kumsa Bellevue mais Thérèse na plateau lui a tika jamais au Benga Bellevue la patronne. Les vidéos les paroles s'envolent, les vidéos restent. OK. Au moment où on ba makam na TV yebaka un jour e kolongwa te. OK. Siko moni sikoyo ndenge ba bimiseli vidéo. Famille bota ba kotiseli molimo ya musique. Ah mutakufaka te aiza ko piquer ba crise na ko samba. Nzoka nde obenga ela patron na pili kona ngo. Olobi groupe na nga soki les faveurs. Ba pesi ya ngombongo kala mingi te bomona les faveurs Bellevue à produire ngo. Tala niveau ya kijalelo. Tala niveau ya ki famille bota révolté. OK. Alors les abakouk bon comprendre que bozalaka na famille bota révolté pembeni na bino. Un jour à ozonga na ye bazalaka na ba famille na ba ta famille bazalaka na batu presque belé ba rési leti tendresse famille bota. OK. Ba rési kutu po ba bloquer e kaka ça na bongo. Po ba bloquer e Thérèse bango nyonso na famille bota. Donc lelo yo ba commander ba se révolta contre Bellevue. OK. Donc ngana koloba nini vidéo ya ngwana ebimi obenga ela patron na likona ngozo kumisa pe lobi mashi wa mumenu oyo mashi wa mumenu ngoloba nini makila ya minu mususu bamelaka mususu babwakaka quelle importance quelle ba eloge bwaki pa Bellevue. OK. Donc tinna ngosala mabelo ba pa Bellevue na maloba nona ka ndeko bundisa yo ozala capabiliser na vie na maloba wana vidéo oyo yo biso to monyo to no fundo kana nzambe na vidéo oyo. Voilà. Nzambe na kata likambo wana. Amen. Amen. Merci beaucoup, famille Bota 3CSK, président Elombe Faustin Sougar a aimé le théâtre, qu'il a donné sa fille unique, Bellevue Kandi, la patronne, enfin le théâtre congolais et africain soit sauvé. Merci Bellevue Kandi parce que on sauve le théâtre congolais et africain. Le nouveau côté la Thérèse, il y a un propos tenu concernant Bellevue Kandi, la patronne. D'après Papa Koulouta, famille Bota. Et c'est le nez. Là, on a le propos. On a baba audio, on a biso bo panza, on ça ba analyse. Voilà, on est tout ça na ba audio wana, to suki eza to kango po ça là. Yo kango pele ya bito panza ngo. Voilà. Parce que na tie tout le monde témoin na baba kouk. Baba kouk bozo kitsa liboso wo ofanda. Family bota, wo ofanda bo ko ba audio. Abito chango. Yena ibutu baswani, yena ibutu yo zo ba na TV. Ibutu pa ya lobi na TV. A bête yo pique, mais on va le problème na biso ezali bon comprendre pour. Tango yé ko toucher mutu na internet. Voilà. On va toucher les Géry. Géry va toucher là où ça va te faire mal. Voilà. Si yo finga ki na degré 1, ngana yo finga na degré 4. OK. Pour ngana o finga pena donc ti na 3e couche. Oki pena pasi, oki poso benga na ba soda. Parce que internet awa makamazaka o crédibilité nini boezate o finga devant batu o sopi masango futa masango. Voilà. So tant ya lobi makambu wana et puis azolo bakina audio wana alobi na audio wana to ka makambu lo babi ya ça problème na Bellevue. OK. Donc à confirmer Teresa enfin a confirmé biso asani na problème na Bellevue. Problème on ça nini. Moi munda bokoko ninga saka Georges Mbanda toyo kapé moi muke audio mais avant de audio ndeka to lo ke likoleza kana libaku te mais mokolo kutana na libanga nda comprendre ke likoleza na libaku awa likolo comprendre ke likoleza na libaku toleka Ibutu bonjour ngana sina présentant mobile nanga ebi mobile nanga po ba benga ba bina nanga yozo tanga mobile nanga mona obima na yemi kona sina présentant we to luka kimia nana problème na Bellevue. So peut être que ça biso nyoso na bino le quoi Bellevue lesa bino to kota bo kota na kati. Vous êtes conscient que foot a bino pour finga batuti. Vous êtes conscient. Ngana banga so to moni ba théâtre to saki akala buta lobino tali na misu ngana su bongo te na obima tena lobila mutu ngana lobandi kamona umuna. Yo ndongo zana ba finga ka nani Omar Lubana ekaka ke ozalo dessin animé kufite o memango partout memango tu les missions et bon ba finga ngana bana na ngai na bana baba po bino
belge alesa bino bokeba na bino ngasi natangela koma mobali nanga nga loka belge na bino ndumba partout boakende lesbien kebe pa mibali nga nakwa ye bodefendre motu bobiki ana mabe me bodefendre yango nasi natangela koma mobali nanga ebutu so tokutani oyebisanga koma mobali yango siko tobanda osala bongo bolobi nanga mabe nga bino tokutani so tobunda tobundi otangenga koma mobali yango kolakisanga mobali yango na famille na ye bosala na bato te oyoki imbécile nande marisha yako boza peza ba bande des idiots voilà deuxième voice voilà no gagner bino kaka na minute on a bindeni ke ba voice on ngala tindelo tindiango ba sala ngana analyse zwali su o soba mobali zwa yango tinda na sel ko na ningisi bino monde boninga na boninga ni te no ela bino lo kwasuka mais yo obisa mobali yango o ngala présenter yo ye oyo mona ngana ye oyo ye obimisa to kutano na tournage to kutano place to kutano obimisa mobali wana no botindi ba voice te nano tindi te voice na tindelo tindo na famille bota no bosela ngo banalise na ndi ondeni botinda no botindi te botinda nanu botindi te basoba bango nyonso bamama oyo apede na kati balesbienne no bosali te bino omoni bato nyonso bazalaki kala moto olobi na motu avandelo nye lelo te lelo moto amate ya moninga te lelo moto alobi ngande na ngana bomate na ngande bino bomate bino mpo bapesa bino ba 1000 fois ba 10 000 francs nga bape yanga mbongo te epa na bino okomprendre wando tinda bavoice wando tinda bino bavoice nande marisha yako piege nga okasona olobani mpo lekala ngo na émission bino tubo wana kati na oyeba banani bazalaki banaye baza te boyebake moto osala mabe mbongo azofuta bino azongo mpo mama olise balobela ete mpo beva matiko ya bato naza konifa kwanga epa na bango nazalaki molambi kwanga nande azalaki mwasa mwana ya kala ya nani oyo bino bosaka na bato bino bongo bosaka bazotu voice otindi ya baboyi na otindi bana fiki ntango baosala analyse bakisa oyo boza peza ya babande des idiots seul contre tous na oganye bino kaka au troisième voice minute oyo nayebi ndeni ke bavoice oyo nga na tindelo otindi yango baosala yango analyse zwa lisu oyo soba mobali zwa yango tinda na seul contre na ningisi bino monde boninga no voilà merci à nos abonnés pour comprendre que ma voice déjà zali oye moko solo bakaza na problème na belle vie problème on a belle vie to éviter problème on za nini papa kulutu moi na ba na problème j'ai des larmes aux yeux voilà Teresa ozo bana audio oyo za Teresa ngana ibati OK Teresa ozo bana voice oyo za Teresa ngana ibakati Teresa oyo aloba ke Bellevue zo produire groupe nanga et puis lenga na uto tuna batuna émission moi ma msuto lo baka bozo ngo ka boye na baki Teresa za na problème na Bellevue za na problème na yete mais na voice alobi nini ngana za na problème na Bellevue na za na problème na yo ibutute donc c'est que Teresa a un problème na Bellevue. Oh Bellevue mais le bango na audio boye Bellevue a salanga boye parce que on soit ta komona na été soit disant ça la problème na. OK. Mais le bango na audio boye et puis il kona ngolo bia na ningisi bino. Na so gagner bino. Celle contre tous. Teresa Zanani, actrice comédienne, film ni na sala gagner biso. Film via émission mibale. Et ben émission na mibala salinda gagner la beta pe tolo. Et puis il kona ngaso ça la voice. Moi nazolo ba pembe na voice o azolo bela bato ofinga Bellevue ndumba Teresa a insulté Bellevue ndumba na voice abimana mibali mission abimana mibali ateka kwanga asala kwanga eza vie pona ni bino mo luka bo finga bato mabena bango akala na tango abongi il faut robeta maboko eza seke nzambe o balemba alokotaka na se atomboli likolo voilà nzamba lokotaka na se atombolaka likolo Teresa tondimi Bellevue nika kwanga OK tondimi Bellevue akola na vie ya pasi yo kola na vie ya malonga on se retrouve na théâtre point tozana nini soko zaka mwana ministre on se retrouve na théâtre otanga na mwana ministre ça na théâtre Teresa c'est kufa nabi mama Teresa kutu te wana za karaoke mo asala soki ya kermesse il y a 3 kits 4 kits tala biloko pena ser na biso ya koloba pas oba na tinda ngo bo sala ngo ba analyse ozomona ke ser na biso
ana problème ya Belleville. Voilà. Et puis il connaît on a bengi Belleville Ndumba, a bengi Belleville lesbienne, Teresa. Ce qui est aussi audio oyo. Na temo qui est témoin. Mokili tala yoka. Ce qui faut ils sont les l'autre tchaka Belleville qui on a parqué à Pesiango. Teresa wanga na fois que ça y est. Teresa lo bakemili mabe côté lenga yango na saki makambo. Oh ça souka na outrage. Souka na outrage. Diffamation. Et puis nenga to panzango pour l'état pe atala. OK. L'état pas koyeba makambo parce que makambo cette fois-ci Belleville kandi tu dois agir. Oh sa personnalité na yo. Oh sa personnalité na yo. A traiter yo les idées, a traiter yo Ndumba. Conique ça quoi un problème des avions, des années passées. OK. Cette fois-ci, Teresa à la barre. Le bas makambo na on a Belleville. Au moins dit makambo zo sala. OK. Et fait ça ba fan, ba ko beto ba bomio. Ben fait ça ba fan, ana ki ndoka ko lia au Teresa. Mais la meilleure des choses, Belleville ba kene na justice. Pour justice et quand il a bango bikako. Vous comprenez? Quand on battait à même la justice a bomi était à sauver kutu. Pour ba fou na ba folle Belleville mo boy. Pour ba c'est Belleville ou rien. A ko kuta la peine na Teresa le lois du problème. OK. So to lingi bongote. Ngai pona nga et tel que papa kunu ta famille bota. Soit Belleville te famille bota nyoso. Ko fongo na dossier na parquet. Et so coûté mbongo ebelete. Ngai papa kunu ta dossier. Basale lié. Ni mabenga oni. Plainte. Plainte kaka baki ko tikela yi. Voilà, parce que y a aussi ba plainte de circuler entre Bianca Zanga. C'est ça problème ité. Ba retourna bango ba bima ki pona nini. Voilà. Ba kotala ti. Ba bima ki pona nini. Audio yo akowanga nango ke sayete. OK. O sayete. Basale lié kaba. Et puis ata awanga nango te naza la confiance en justice na biso. Na bi bato ba so na ba parquet wana. Basa bata mayele. Ba kozwa appel téléphonique na ba so na ye. Ba kozwa audio mususu atinda. Ata changer voix ba koyeba. Ba espère baza mona ba ona parquet wana. Voilà. Donc ezaye. Donc ngai na kamwe na okinzo to mali. Teresa bina signé bino na ningisi bino. Teresa na yeba na sinar. Président Caleb, est-ce que le Azana l'olendo et Rota la Teresa? Non, mais ça la Belleville, Belleville, ça la Teresa. Teresa, mais fais votre mobile. Bozo son na ibutu, kuno yo lobby, ibutu répondre yo. Ce qu'on connaît qu'on l'accès mobile na ye, ce pas ça la maîtrise na côté. Finga ibutu, nga linga na audio osuka na ibutu. Et puis en disant que Belleville a foutu la biso moto en fingi les bacs. Tout solo là on pena total la pena na Belleville na sila nani o pena luka pas problème ezalate lelo Teresa so eloko ya so tsinga manoko kaka mbongo o Belleville so pa maman olive on chaque fois on mo tchaka comme maman olive wani. OK. Teresa to linga to kitsa maman olive na miniature yo so matise kaka. Voilà. To so boya maman batu to boyi akota lokola yaki na vie na biso ba commander batu ba to ebite to amayele te allez bulelo to comme ofingisa ye siko na audio na wana kuma mama olive ko sani mbongo ya mama olive nde azofuta bino bo fingila ke batu siko makambo yo Teresa yo sali biso to yaka ofinga batu nana yeko pelisa moto. OK. Ngai na yeko mona ser na biso Teresa na ndenga mabeke a pe na problème à Belleville. OK. Le omeni mutu muso ezaka mutu ana kanda na yo yo yebi na yo te esenga asoni bakutanisa bino boyeba soki boko continuer pe kozala soki kinde kongo te bozala na bino te même bible ezoloba soki loboko ezomemona lisumu kata yango soki Teresa asala Belleville eloko mo boye Belleville akata yango ndenge bible eloba est ce que lelo Belleville akomi satan? C'est ça les problèmes. Si la kabona na batu boni. Okay. Oh lelo ya zomona ke si la ndaza bien, Belleville za mutu mabe. Si la kabona na batu boni. Kaka Belleville soka boyi ne bango. Et comme problème, tala audio ya somo boni. Audio ya omoni on eza makala. Oh. Na moi pela mutu ka makala zo la wa et so Teresa. Na il saute. Audio ya boyi. L'accès à preuve tangible. Et puis l'accès à preuve tangible aux finga Belleville. Outrage, diffamation. Voilà. Et imputation de dommage. Tango bako kangaye. Voilà. Na mona na image bakangi ya Beli
akomi na maladi moko boye bakomene soki bakomona banyonso to belle vie moto aluki yango ntango azoloba na abeli te po bango mosala maso bakangi ye abeli aye nozwa soin na poto mais ye na ndimi te kozwa soin na poto azwa soin na hôpital ya quartier siko ere azoloba bopekisi ye ere azoloba bopekisi ye mpo na nini motema mabe boye mpo na nini motema mabe boye ya kosala baaudio boye donc ye sikoyo na minute azomona ko ye rwakanda. Mais Chéri Kobetox, mais pourquoi toujours Belle Vie? Parce que tout le monde qui émission Dati a une sortie médiatique Belle Vie. Tout le monde Thérèse a une Belle Vie. Bango tu vas cibler toujours Belle Vie. Pourquoi toujours Belle Vie? Et ça est là où on va y aller. Ça cabale. Yo to tanga kutu pourquoi Dati, pourquoi Thérèse? Pourquoi Moura aussi? Voilà, na Moura li. Baba ndaki na Moura eza biso so na komi na poto na ko panza akoboma Belle Vie. Lelo Moura ça. Moura bien c'est bon séjour à Kinshasa. Bon retour à Kinshasa, bon retour au pays. On dit que Baba Koukou pela bwana mbongo te. On est ensemble Moura. Bolembi so di sabino bwana mbongo bolembi to ba incapable ba fanatique yo. To ba incapable ba fanatique yo bolembi ko ta Moura poto. To ba incapable ba fanatique ba kanga tendance bolemba ko lembi ko bimisa tendance. Bino ba fanatique ni bo ko lengi sabato Baba Koukou ba kabaka. Baba Koukou ba zana na mbongo ba ngani. Voilà. Normalement famille bote faut pas amener na mbongo po bango ne baza pemena mutu ya mbongo. OK. Moura yaki alobi akobimisa matière mais c'est vous que la banotuna Moura c'est qui? Lelo Moura akenda. Lelo se retrouver na Kinshasa. Moura voilà. Touché pour Moura. Akena tiriki alinga boka ngunda na Grèce ya kipede. Beaucoup na ba favoriser bango peda boka ngunda akota mbangu ke ba Hollande ye na makamazo sala. Et simbita zongeli biso na Kinshasa. Touché pour Moura Missy Voice Moura bige. Basolana eza belle vie. Belle vie kandi ki. Eza belle vie. OK. Yo aussi belle vie za maele te. OK. Belle vie ko so na un ignière le roi Moura na makamwana bongo. Belle vie bena to tshana to so na pembe. Voilà. Moura pena ninga za na internet so wana. Basomo ngana okisa bato est-ce que Moura okisa ngo ba? Belle vie ko so na voice na Moura. Belle vie ko za na confiance à Moura so ane bongo. OK. Et puis si bazala qui wana Moura ndo so pena belle vie boté tête bout. Ba se kapé yé. Ne pas peut-être grâce temo. Moura aso ana belle vie bongo. Ata ba Joyce Malika ba no so ana belle vie bongo. Et qui na bango ndika wana. Qu'est-ce que tu nous osana kovo d'or. Kena ko tuna ye. Eza lukuta dishima, lokuta pena à ciel ouvert. Voilà. Ba monter biloko wana. Ba wa sa ndeni. Teresa Takeboye, Moura Takeboye. Datia ya. Boko pakata. Pour ça la belle vie l'autre côté. Voilà. Loba. La famille Bota, instructions à moko. Bokata bilamba botika la ndenge babota bino na tenga ya chocolat. Là na se, beta lo boko na sima place ozali tona tapi na loba belvia eda muto te. OK. Loba belvia saisa muto te. Voilà. Justice nzambe to zenga justice nzambe. Justice nzambe yana. Justice de Dieu yana. Justice nzambe sala. Pona nini tovanda kaka boye bobandi kofinga belle vie asali nini et puis nga nazosenga papa ya belle vie na mama ya belle vie place bosa efotoke cimetière toke cimetière botelemea mutu nyonso toyo azobela mwana bino mabe mutu nyonso tozoluka liwa mwana bino mutu nyonso tozoluka soki nini mage bakolonga ye te bolandani na butu bofine kingo na otanga pena liste bato wana nyonso tu mama ya belle vie papa ya belle vie bawei bakomaka basentinelle bana na bango bawei bakomaka baange bana na bango ere yango bobundela belle vie. OK. Et puis nzambe na likolo voilà asali ni. Merci beaucoup baba likolo bomela masanga na kaza libaya bobotami après 10 ans de belle vie bobotami bomela nyu bako bokosa banganda vata bamami kolo bokoma kobenga babana mike bamakopine et ça passe. Et ça passe. Merci beaucoup, Chéri Kobetox. Toi qui nous avons malembe. Thierry, c'est pas propos de l'albi qui a préféré nous comme mana Étalien ma caméra est allié. Atika ne kabalo azo salaki. Voilà. Oh belle vie lésibienne. Bon ça va. Belle vie lésibienne. Belle vie ma poussière. Belle vie ton nimi ka nenga sawana. Voilà. Ton nimi ka nenga sawana. OK. Teresa Lambania
lambata mami wata ya bouillon lambata girafe ya kotokisa tokoya te. Merci beaucoup Lambalien tokoya te 6 parties tokoya te Teresa. Voilà. Ala mata hippopotame tokoya te. Parlons de Marina là-bas. Yagola Bolokoko bafai na plateau pour insulter Marina là-bas, pour finir Marina là-bas. Là où tu as biloko bon, on doit Marina là-bas. N'a pas valeur à Marina là-bas. Tes promesses d'abord on a un retour. Mutu lokola Bolokoko. Yokana koma mutu Bolokoko. Aza bololo. Bolokoko. Ozoka koko mo zo na se wana te. Ba Bolokoko baza ba ndoki. Balingi ba vie na bango te. Vie na nzala 8 pas faire. Ozoye ba la liste ko bimate kombo nanga. Na moni yango te. Ezoye ba na te. Bozu de trouble na famille na bino. Si ozoye yo alo bani buleti Bolokoko lo bani. Bolokoko na tele émission alobo à l'équipe en ville tenti. Tala niveau. Et là on a moi c'est ya munoko munene kwa tilapia aye na émission aloba ke na l'équipe en ville tenti. So l'administration de l'équipe en ville na monde. L'accession à l'équipe Belfine a bien à l'équipe Belfine à Kolata. Bilo ni Boloko Kolata. Bilo ko ni balata. Bilo Boloko Kolata quand ça va bilo mo boye. Ce même ba sale lamba. $25. Ba mekango na nzoto mu. Apo ba sala mo original. Baba ba kobay. Belvia la ta cher tika. Oh ben oui. Tambonga muninga no dia. Donc ba Boloko ko ba sala bango batu moko boye. Ba sala bango ba ndoki moko boye. OK. D'abord, ça non sans CV. Ni nga sala mwana mwasi tala munene bongo ana na problème j'étais. Biso to ara so ba mi bali na ko bunda bona mimi simo na bali mwasi bongo ye. Ko bala ya bala mwasi ko Bolokoko. Asa video zo finga batu mwana zo yoka. Oyo zo mso tangi komo na. Oh tangi koma asa ka hotel za na matongi. Star ya TV. Olosa musala TV. Moko mosala na Flamingo mo beza na matonge awa. Ena ngope Flamingo mo ya muke. Ezekiel. Ena ngope ni Venice, ena ngo ni Grand Hotel, ni ata Maluma Avoka. Ni Maluma Avoka. Ezape RMT, mais ya muke kaka ya moi 3 chambres. Ezekiel. Et puis bio na libanda. Wat ba ole ka ba otala yo. Liko na ngo mibala age na ye azo ka ete. Ye fois qui. Pasa patron lo bana Belvite. Yé mon aza na boy na hôtel. OK. Est-ce que bateau Belva futa? Il y a quoi ça bango pour la charge. Baba Bolokoko. Ce qui y a go la nana. Miss Lolo. Ah, Miss Lolo tu Miss Lolo na ndeke. Miss Lolo beta abela liboma période mo. Bino mo na ndenge ngana ibe depuis masina kota mapela. Abela liboma période mo. Kota sep. Miss Lolo ba question na mona on inspirant. CNPP. Il faut voilà ne utaka mutu azoba ne mission au finga batu mais va mantie mwanzami. So mutu ba mutu ne za bien. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes vers la fin, Massouna Bisso. J'étais avec Jerry Cometok. C'était juste deux Sabino, ma voice, Thérèse Atindi par rapport à Yako. Mais si on a limité au kaka sous parti à sous karana nenga lobby. Voilà. Il y a le bien insister les bisabi. Toyo qui sango pena ba tout ça il ngo ba analyse. Voilà. Nga lo ka Belfine bino ndumba partout ba ke ne lesbien ke pas mi bali nga na kwa yi bo défendre mutu bo biki ana mabe mais bo défendre ngo na sina tangelo koma mobile na siko yo zo boya koma mobile na ba tangi na TV mozolo ba ke yo nga zo kwa Belfine ndumba partout ke ne bo mi bali mabe ki lesbien mabe siko yo mutu mana mo lobi bon point. Voilà. Teresa Alaba. Ya ko ça se comme après via o lobi libéré. OK. Est-ce que Teresa tient des épaules? Na tu n'as pas signé tu n'as pas dit. Teresa, tu as des épaules? À répondre, j'ai des épaules carrées. Ça va? À Simango. OK. À Simango, la mouki. Mais il fait ça, va fan na ye. Ana bateau, ba nango. Après na bateau, ba ça na justice. Belle vie, oh Teresa, oh le bané boye ya. Hey! Au moins l'énergie, oh le bisayo. Ba kolano ta na fufu na makala te. Bakola non fufa na makala te Teresa. Wa ser na ngai. Elenga YouTube ko sote na mata minjantir mikona kangi. Bomone na ningi sibino.
Tant que ça m'a cambo tala âge. Pourtant, on va dire qu'il y aura des jours où quelque part de Thérèse Obela. Obela parce que bah âge vous comme dans oyo. Mbadi. En tout cas, vous avez vu ça aussi, comme tout. En tout cas, merci beaucoup à la famille Bota Mobimba. Merci beaucoup à Batono Somofinga Kangai. Obolanda na TikTok na star à vie na bino. Na star ya ba famille na bino. Oyo oye ozoto nga yo ozobela nani boy pola ni pola ni boy. Nga des stars na yo. Ponga muto na lingaka te na yo talité. Donc merci beaucoup na bino nyonso. Bande ko nyonso bolinga théâtre bozala bino au milieu du village. Ba fanatique. Bino moko boyoki ba audio à Teresa. Boyoki. Tolo ba lisu nini. OK. Alobi bien. Bosela ngo ba émission. Azo asime makambo alobi na audio. OK za likambo ya yena ibutu. Akola sa preuve place Bellevue futa ka biso mbongo. Bellevue futa ka biso mbongo poto ya ko fingele bato. Jamais. Bango baza na groupe WhatsApp. Ser na biso ya groupe sans social lo baka ngonani. Ser na biso groupe sans souci. Alors baba na groupe WhatsApp. Ba atanga na komba président ya groupe WhatsApp. Ya les abakuko baza batu mabe na Bible. Ba ya lelo na ba fanatique ya ser na biso po ba lukela batu ba problème. OK. Ya makalanga. Te ser na biso nani. Tala comment les autres. Viviane. OK. Ali misanga pena Viviane. Batanga kombo ya yoka de batanga kombo président na biso ya ba famille boy. Bazarate. Nzoka ne bango ba yoka naka. Ba futa. Ta mama de nos salaire na nini ba na kombo kuna na royal. Donc ça passe. Ça passe. Donc pambote bena ba tutu bolandi biso merci beaucoup na maman Mamicho depuis Monaco. Merci beaucoup na Bella Dinganga la patrona. Bella Dinganga ya mwindu ya ngolo. Bella Dinganga la patrona. Pese na ngambote na maman Pasteur Titi la source. Le bana e bonne année leki. Maman Pasteur Titi la source na yo qui était na kolela. Merci beaucoup na maman Anima Longa. Merci beaucoup na ba tout bolandinga famille Bota boza kimia. Papa Kuluta famille Bota est là. Bakomunisa belle vie, Bakolonga été. Toujours combattu, mais jamais abattu. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Le 11 mars, c'est mon anniversaire, donc dans quelques... Le 11 mars. Nana te fête un jour, Moko. Oui, mais le 11 mars. Ngabe le 11 mars. Oh Yakobe. Likona wana mwana nga gradi. Oh, yes, solo. Le 11 donc, mars. Papa Koulou, tous les 11 mars, papa les 11 mars. Avec photo salon, donc le 11 mars. Quoi qu'on va le 8, hein. Le 8 mars. Il y a le 8 mars, ok, donc tout ça, ça va. Mais oui, il faut que c'est l'assemblée. Oui, la caméra, vous le 11 mars. Non, le 11 mars. Mais la maman. Machi va moumenou. Machi va moumenou. Et puis le 11 mars. Papa Koussou. Papa Koussou, Papa Koussou. Papa Koussou le 11 mars. Donc c'est que tout ça vraiment est bien. Donc le 11 mars c'est mon anniversaire. Bateau vous c'est bien super maestro moi maman. Moi appelle la bino, moi vidéo, moi le chocho, Orange Money, Vodacom, M-Pesa, Ria, Western, Monnaie Trans. La famille Bota. La famille Bota. La famille Bota. Ria, Monnaie Trans, Orange Money, M-Pesa et ça. Cela et ça rend énormément plaisir parce que la famille Bota ou rien. Bellevue quand dit ou rien. Na pesi banda ku ya Bellevue Mbote, na pesi basani ya Bellevue Mbote, na pesi restaurant Bellevue Mbote, na pesi douche ya Bellevue Mbote, na pesi cuisine ya Bellevue Mbote, na pesi restaurant ya Bellevue Mbote, na pesi bureau ya Bellevue Mbote, na kenanda ku na côté na chambre, na pesi garde-robe Mbote, na pesi papa ni son Mbote, ba talon Mbote, milamba ya mama Mbote. Chona na rutu chama maige na para yepsi na banado, do na balon fuba kimbongi la embonton cry. Balanado. Epelele!